Tosolo la kati ya mokolo ya lelo, acteur politique @Mukuna Mwana Mboka, les Parzouria de la République, autorité morale de la jeunesse, azali favorable pour la révision de la constitution bollandais. Vous ne voyez pas contradiction? Là, vous trouvez ça normal? Constitution qui est supplie le lobby, ceux qui va kandio, ba imbo ka basolanda ngai. Na constitution oyo tozana ngo ya ndeko Kabila. Ah non, ils ont des Kabila. Motolo kuna yende mtesa wana. Ye mutasinya yango. Constitution ezaya yende ko ndeko Kabila mutasinya yango. Constitution eza koloba. Ceux qui va kangi yo ndeko Moïse. Ndeko tozabo soko kutana policier akangi yo. Sur place même, faille bizona kangi yo pona likambote, pena monoko yo yoka. Ndeko Moïse ezala bongo. Ah, mais même pas juge. On regarde par contre, on regarde par contre. Ok, on regarde par contre. C'est quoi yo? Tant que ça tolongo la bloc on yosona. Bolingité. Mais bien nous sommes tellement toujours réclamer. Bakangi va opposa. Oh, opposa outrage. Très bien. Mais outrage wana bolingi tolongo la yango. OK, le quoi bon tolongo la yango. Tu OK de modifier constitution, tu changer constitution et comme que opposant ça na droit ko loba nyoso na opposa contre pouvoir. Na tunia wana obi poto sukisana yo. Et que ça les mandenge nini arobasi mukuna ko proposer changement de constitution modification ndenge nini pour épeler sa moto teke bosala ka entre wenge et comme appelle constitution Félix jusqu'à preuve du contraire malgré toujours critiquer yango mais nous nous référons qu'à ça d'abord pour les anan biso nous allons bateau toto saramibeko le coup des actes nous allons respecter seulement le modalité le procédure comment il faire pour tout comme on a mis nous et lobby et lobby la proposition vient du président de la République très bien deux parlement et 3 naïdepes. Très bien. On a troisième. Conseil et lobby, troisième proposition, modification sur le président de la République, le parlementaire, les IDPS. IDPS, pour la souveraineté, peuple. Or, on a comment sur les questions, quand on parle de peuple, parce qu'on a nani. Parce qu'on a IDPS. Après, mais je parle de la constitution de vocabulaire qui bazui batie ba disposition misato ya liboso proposition uta patata mo konje ekolo ya mi balego uta na parlement ya misato uta na peuple souveraineté siko peuple zanan il est non INC za peuple té ndeko na INC na PPRD na bango nyonso ba yebi ke peuple IDPS toze belé ko le kabonyo sona yo yebi ke na constitution yo yebi ke na constitution donc to simba loko la peuple za IDPS lobby s'occuper quoi que ça maintenant nangoli qui a été ce qui change mais si qui vous a dit que eroyaka na njela ya peuple tous en a ba député proposition peut passer par les députés très bien voyons voir amis téléspectateurs exact voyons voir tende ko Moïse bozali ba pandi sango vous devez dire à la population ce qui se passe et ça voyons voir te na ko pesa onda kisama ko ba imbo ko bazolanda ngai constitution lobby liberté d'expression et d'information. Très bien. Mais le gens sur le bigal kamo be bayo kango awa non. Constitution. C'est ça que suspendre chaîne INPC et suspendre yo. Et c'est liberté d'expression. Et c'est libre penser te. Constitution de PC en côté. Mais pour ni ba kanga rabino pour ni ba sanctionner rabino. Ni beko na biso. C'est là que je dis on doit tout revoir. Très bien. Que tant que vous avez un lobby, vous allez payer à combattre là quelque part. Nous beko il faut battre la ngana yo. Moto ba shopi bilo on attend na bilo on ba shopi. Tata mu beko le konje lobby ni. De l'autre on a problème il y a mpangu. Ba zo botte la tu mpangu. Libeko mu konje lobby ni. Ba juge o ba zo rendre verdict ndenge singalité. Très bien. Libeko mu konje lobby ni pona bango. Azui référence iwana wapi ozali ba congolais tolobi ete eloko o ekolekate kondo etient sekede aboya ka yango pona bongo alobi place ya peuple la constitution o ebotiete yango biso tolobi tour o la constitution oyo botia peuple azala na première position botali sabiso soki tatamo konje ekolo asasi l'élection te mbandona ezanini. Très bien. Ce qui ministre a ibi, mbandone zani. Bako tchepe que ministre soka ibi a retiré la jamais considération ministre. Constitution kolo bango bango. Très bien.
mabe nango ezawa ezaka pona ko protéger biso ba imbo député peut ça la ta demande ko zonga les ba koko tchape bongo que député so ça demande pe koki comment vous la député à vie ezana batu bazala député depuis 2006 il y a député très bien comment expliquer cela comment expliquer ceux qui baillent pas na biso comment ko bisa biso nini ceux qui te voter bango lobako ko sala ba poza misala na biso te pour la ninte constitution on a un peu que ça bango pe ba campagne wana na Angola député ça la campagne n'a pas batouté et ça li ba parti ba vandaka parti o ba vandi ba solo li ba yokani o autant de députés o et ça pour na permettre est-ce que c'est n'est important na Congo hein est-ce que c'est n'est important na Congo est-ce qu'assemblée provinciale est important na Congo ndeko Mobutu a construit mboka au sans assemblée provinciale ndeko Mobutu a construit mboka au sans Sénat on ne peut pas se référer les locaux à détruire. Merci. Tozana makokite, on doit diminuer les dépenses pour l'intérêt de biso peuple. Merci. Mbongo va foutre à sénateur. On va foutre à députés provinciaux. Très bien. Bazo la biso mbongo wana. Batia ngona peuple. Ba matia l'enseignant, ba matia ba infirmier, ba matia ba soldat, ba matia ba policier. Yango ndeto sengi na constitution oyo. Toyebi ete mingi bazo kanisa ke, tozo senga be po batia ba modifier tata mokonzi ekolo aumela. Mais laissez-moi vous dire que ezana makanisi na biso te ezape na makanisi tata mokonzi ekolo te. Très bien. To lingi to zongisa makambo nyonso en ordre. Tango to bandaki na mandat na biso to sengaki bino to recenser bato. Po to yebi ke to zala infiltrer makasi. Kaka ba dongolo miso ba yaki ba lobi te. Ayo sala be pas oumela na pouvoir. Po yebi ke na deuxième mandat ko zoate. Yango ali asala be pas cette élection te. Bo mona ki bino moko peuple bolak. C'est bango le contraire. Bon continuer ko pesa tata mokonzi ekolo confiance. Il y a de difficultés. Oh yazo kutana ngo ezali il y a question pe kakalisu. Très bien. Parti na parti so tina moto na ye ezalaza moyibi ezalaza ne batindi aye akomko sala intérêt ya parti et non intérêt ya mboka. Merci. Le jour constitution ko peki ça un ministre azala redevable na parti akoma redevable na peuple ne mboka na biso ko bongo. Merci.